Mwasi ya libala, il faut que yebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout libala na yo. Ebele ya basi lelo bazo mataka bangomba du 1er au 30 pona koluka libala. Ebele ya bato bazo kotaka ba jeune ya ba 21 jours, ya ba 10 jours, ya ba 7 jours sans koliaka, peut-être na butu ezaka ti. Ezaka mwa biloko ya mike kaka pona koluka libala. Mais soki yo nzambe asali yo ngolu ya kozwa libala, batela libala. Batela libala ndeko na ngai ya mwasi, batela libala ndeko na ngai ya mobali. Libala ezalaka lipamboli na niveau moko pas possible. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment toye na Naomi Ngolela, la Cléopâtre, la maman de deux. Balobi ye penza kobolta ma botande likambo. Moi si Zambé, moi je suis kitoko moi je suis ba français moko ya tongo. Mikolo kuto komi kokotisa na anglais. I'm sorry. Anglais kaya ba Nigeria. Babe, I'm sorry. Hey, yana o koboma biso na niveau moko. Pas possible bandeko na ngai. Bandeko na ngai cœur brisé maya miso tomoni ba sako. Titre na biso elobi Naomi Ngolela babengani ye na ndako libala ipa ya basemeki. Bandeko na nga somo nini esali ke non lelo baya kobengana Naomi Ngolela. Naomi asali nini? Afingi mama bokilo. Naomi, motema mabe, lokoso mbongo, manque ya respect envers mobali na yeto eza nini. Bandeko nanga avant tokota na mwa makambo wana nyonso te ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bana nzambe, chaîne moko ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba tolinde likambo. To senga na bino, bo s'abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien ceux que zolandaka Étoiline Inès TV mama ya ba news mama na bino oyo amemilaka bino ka ba news oyo zo tambola na mokili na niveau moko pas possible na osenga na bino bande konanga bozwana no bakiti bo vanda ezalaka bien bolanda ba news a bongo oza ya kovanda parce que na boy nanga keno yango na bando landa émission yango tension ekitaki, yango tension emataki na boyi. Vanda na yo. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni na ndenge ya bien. Oyo, ezalaka deja ba oyo toliaka. Kolia nde likambo. Bande koliaka pour que nzoto na yo ezala toujours na makasi. Lelo tomona batu ebele, tellement que ya lingi na ekolia te nga biloko kolia penza te na komi kolia neti mundele yango mona batu mosusu ata zoki azosala ba mwa blague na moninga soki atie loboko ka boyo moni mutu mosusu neti akweya. Pourquoi? Parce que alingi alandela mindele ndenge baliaka biso toza babantu toliaka fufu. Tia mwa fufu na yo pembeni, tia mwa kwanga na yo pembeni, mwa loso na yo pembeni. Bandeko nanga légume ezangaka nango te, mwa mbisi ezangaka nango te, mwa musuni bandeko nanga musuni nde likambo mikolo ezaka misuni ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe matisa mwa volume na système na yo ya bien kote pe mosusu sala partage kaka ndenge
ezalaka côté mosusu commentaire na yo ezangaka te na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga avant tokota na introduction ya likambo na biso ya lelo kandenge tosalaka tolingaka nanu topesa ba information en vrac to kandenge boyebi mwa variété moko boye na système moko ya bien information na biso en vrac ya liboso ezake majabu rafiki ezanango chaque samedi bandeko nanga na 21h juste pona bandeko mosusu bazali banda mboka bokotaka ndenge tokotaka na YouTube na biso en tout cas bokozala en direct bandeko nanga na ndenge ya bien tokende kuna to soutenir surtout bana na biso lelo soki omoni bana mike déjà bayebi makambo nzambe en tout cas c'est une grâce ezangolu yango to encourager na bino ba parents mosusu to kende kuna to soutenir bana na biso. De l'autre côté bandeko nanga film na biso surprise ya ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandila Patrona la maman de la famille Libota balobi soki mama alambi alambaka na ye bandeko nanga kandenge boyebi film na biso déjà suka yangoyo film ya kolanda film ya mibale ezokota film ya sika tokodi koloba film ya sika bandeko nanga eza déjà en cours de téléchargement kandenge tolobaka bandeko nanga film wana ekozala nini éducation deuxième saison tant de personnes balobaki ke non film wana esilaki mabe mais bayebaki te ke non Poutine de l'écriture abandaki déjà ko travailler sur ça. Donc deuxième épisode, deuxième saison, surtout il y a film na biso éducation kalamingité et kokota na Belvi TV. Bande konanga à part ça ba film mosusu pe kandenge zalaka na chaîne ya Mimi Kabeya ezanango film asika film moko ya kitoko ba papa Los bazakuna ba tonton Joël bazakuna ba Cardozo mille esprit bazakuna na chaîne pe ya Cardozo film asikape ezokota mama étoile influenceuse ya munene bandeko nanga somo et de l'autre côté la maman de Lovachou baby la donja mutetela moko ya tongo mwasi ya tolo mwasi nzombe na minute oyo azana kamba kandenge zalaka na système moko ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bandeko nanga tokota na makambo na biso ya lelo bandeko nanga Naomi Ngolela babengani ye na ndako libala. Bandeko nanga makambo kokamwa makambo pe ya kosala soni. Naomi Ngolela azaki na ndako libala babali ye. Naomi Ngolela a faire honorer ba parents na ye kandenge toyebi mutu nyonso surtout bana basi mingi soki omoni mwana mwasi abali ezalaka honneur surtout pona ba parents ebele balingaka bongo soki mwana na bango abali. Bandeko nanga c'était le cas avec Naomi Ngolela tango abali en tout cas ezalaki honneur pona ba parents ba moni ke non mwana na biso abali. Mwana ke kokota na ndako libala bino moko boyebi zoka tout ce temps Naomi Ngolela abandai kobima na cousin na ye avant kota na ndako libala abando kobima kana cousin na ye ti akoti na ndako libala bazobima kaka cousin na ye pe marié mais abando kipe mwasi na ye te ye azalaki na tawana teke no akipaka mwasi na ete donc nyonso ezaka na ndako na Naomi Ngolela nyonso ezaka na ndako na Naomi Ngolela zoka bazobimaka na bango jusqu'à ce que Naomi aye kozwa zemi bino moko boyebi zemi soke koti il faut que ndobota Naomi Ngolela kozwa zemi 9 mois mobimba tango ake kobota bandeko nanga aye kobota mwana moko sans forme mwana moko bokolinga kotala ye mibale te bandeko mobali na ye asilikaki mobali na ye tombokaki mais ayebaki te pourquoi Naomi Ngolela abotaki mwana wana jusqu'à ce que un jour kandenge boyebi
bandeko nanga okoki kosala mabe na yo oyebi ke bato bazotalanga te bato bazomonaka nga te bato bakoyeba te mais un jour c'est un o balobaka bafrançais balobaka kaka un jour c'est un la famille jour mosusu ka ndenge babimaka naye na cousin na ye basilisi makambo na bango na chambre na ye na li na bango li conjugal bandeko na nga basilisi makambo na bango ale balali ye na cousin na ye balali sambilamba balali na bango basilisi baza ya kolemba kosala ke mobali akendaki biro abosanaki mwa bapapier ka ndenge ezalaka ya biro ya mosala na ye alobi te ifo nazonga nabenga mwasi na nga te me nazonga na nga ntango azongi kokuta salon moto aza te akota na chambre bandeko na nga ezalaki somo o balobaka abomination surtout baanglais balobaka abomination bandeko na nga nde kokuta mwasi na ye na cousin ya mwasi na ye na mbeto bandeko na nga ezalaki somo pas possible. Quelle humiliation! Mwasi ya tonton Vini chaque fois abando kende pa ya tonton da Costa pona kopesa ba rapport ya mobali na ye nzoka ba rapport azopesa mbanda na ye ezalaki nde Naomi Ngolela. Bandeko nanga makambo o nazobetela bino lisolo eza film na biso ya surprise. Film komi na suka ebele ya batu na chaîne na biso surtout balingaka soki film eza na ya kosalela bango ba analyse kandenge ezalaka. To ya to sala pe to pesa pe batoli. Yango to sala kango parce que y a tant de personnes au monde film wana to si totali yango yo ye kaka ko landela film soki ozangi matia kendo lala. Bandeko nanga yo olandaki yango mais il y a aussi d'autres personnes peut-être bazaki na tenté ya kolandango peut-être batu mosusu bazaki na bango intéressé te ya kolandango mais tango to sala ka analyse bongo au mona batu mosusu ake kolanda film wana ezalaka bongo donc to landelaka pe batu mosusu oyo bazalaka na temps ya kolanda ba film te donc eza mwa bongo bandeko nanga concernant film oyo eza mateya munene surtout pour na bana basi lelo. To mona temps ya basi lelo temps de femmes aujourd'hui. En tout cas bazo zwa mariage na bango à la légère. Bandeko nanga mwasi ya libala. To zonga nano basi ya libala. Mwasi ya libala bandeko nanga soki déjà obali okomi mwasi ya batu. Mwasi ya libala soki obali ata soki ozalaki na ba ex na yo. Premièrement ex na yo wana bobando solo la kana yete ezala na ba WhatsApp ezala na ba Facebook lo to mona basi mosusu na ex na ye tina ba numéro ya téléphone bazala kana ngo bazo solo la tina ba Facebook bazo solo la ka mosusu o mona tina ex na ye wana a invité ye na feti on a na feti moko na organiser est-ce que okoki koya o mona mwasi pe ya libala yebisi mobile na ye keno naza invité na feti moko ya camarade nanga ake mezaki feti ya ex na ye. Bandeko nanga totika biloko ya bongo mwasi soki osi obala o se concentraka na libala na yo tia makanisi na yo nyonso na libala na yo o se focalizaka na libala na yo bandeko na ngai libala eza lipamboli ex na yo wana abalaki yo te pourquoi soki azalaki penza mobali oyo alingaki yo mobali oyo azalaki na posa penza na yo ke non mwasi oyo fona honore ye pona nini abalaki yo te eza na mibali mosusu basepelaka na basi mosusu parce que amoni yo ke non oza na ndako ya libala oza na maboko ya mobali mosusu mobali wana azozwaka soin na yo très bien yango akomi koanvie yo mais tango oboma libala na yo mobali wana akobalaka yo te. Bandeko nanga akobalaka yo te surtout basi oyo basalaka na ndako ya libala azobimaka na mibali mususu na ndako ya libala azana mwa ba copain na ye lisusu mwana kunzu na ye wana bandeko nanga jour oyo libala na yo kokufa ba copain na yo wana bakobalaka yo te. Pourquoi? Parce que ba copain wana asa soki azana ba mbongo na ye azana ba moyen na ye aoloba te ke non bala yo te. Omoni makambo bando sala na ndako ya libala na yo liboso oyo bando sala epai na nga pe obando sala ka bongo ezala ka bongo soki omoni peut-être ke oza na yo heureuse na libala na yo te to mona batu mosusu basenga na bango divorce c'est vrai na koya jamais ko encourager le divorce awa te mais
nakoki koya pe koencourage kindumba te. Soki omoni ke oza na yo heureuse te na ndako ya libala, préféré na yo osalaka kindumba ekozala bien, boma na yo libala salaka divorce, batu nyonso bayeba ke mwasi oyo akomi divorcé. Allez, nde ozongi na yo makambo ya kindumba kozala na bakope na yo, lelo bomati boye, lobi kuna bomati kuna. Peut-être avec ça okoki kozwa mobali mosusu ayebi ke mwasi oyo aza na ye divorcé, a divorcé ki pona osala kindumba, peut-être mobali ya bongo akoya kobala yo. Mais na ndako ya libala osala kindumba, oboma libala na yo pour que copain na yo abala yo, bakobalaka yo te. Ba histoire otomona yango kala bandeko na nga kutu na mona na sister moko toyeba na makasi bando sala kindumba na ndako ya libala. Mobala eko découvrir. Tango mobala eko découvrir bandeko na nga mobali abengani mwasi libala ekufi. Sikoyo mwasi akomi kotuna mobali o bando bimana ye. Mobala ebisi te na mobala kayote. Na kobala kayote. Parce que soki na bali yo makambo bando sala na ndako ya libala na yo ko bando sala ngo pe epai na ngai. Ti lelo mwasi akomi kotelengana. Mwasi akomi kotelengana sikoyo mobali lelo abali azana mwasi na ye baboti na kobota. Mobali très heureux. Siko mwasi soki otali santé okondima te. Yango bandeko nanga tozala keba mwasi ya libala. Yango na encourageaka surtout tant de personnes kolandaka ba film na biso ya ba congolais. Ebele ya batu na kalawana balingaki kotala ngo te. Pourquoi? Parce que mingi ezalaki nde comédie. Mate ya makasi ezalaki te. Mais ba film na biso oyo neti ba poutine de l'écriture ba Belvi Kandi bazo komaka bandeko nanga eza ba film moko ezo ya kolamusaka biso mémoire. Eza ba film moko ezo yaka ko edikaka biso ko edisiaka biso. Yango na encourageaka toujours tant de personnes to kendolandaka ba film wana. Neti ba rôle oyo Naomi Ngolé la joué, tanti Naomi Ngolé la joué bandeko nanga eza donc histoire moko basi ebele surtout basi ya mabala landa yango ezalaka cousin na yote lelo to mona ta batu mosusu grand frère to petit sœur na ye, petit frère na ye plutôt akomi kobima na ye lelo to mona batu mosusu voisin na ye, batu mosusu camarade ya mobali na ye. Donc eza biloko moko tango otala ata soki ba biloko wana peut-être elingi ekota pe na vie na yo oko se rappeler na film ke tala film o na landaki soki na koti na buzoba bongo na obebisa vie na nga mobimba na kende pa ya nzambe bandeko na nga ezalaka bongo tokota na chaîne ya Belvi Kandi la patrona to consommer ba consommer kaka. Surtout félicitations na ye moko Belvi Kandi la patrona. Moi si nzambe, moi si amayele. La maman surtout de la famille Libota balobi mama landi ba consommer kaka. Bandeko na nga. Mama Belvi alamba kaneka kitoko. Aza mwasi moko kwa apprécier. Et surtout félicitations na ye moko tantine Naomi Ngolé la. En tout cas, a joué film oyo kitoko wapi. A s'incarna très bien bandeko nanga. En tout cas, rôle na ye ebimi pe kitoko. Qu'on se le dise. Moutou soki a joué ki bien bandeko nanga. Il faut tobete la ye maboko. Tobete la ye penza maboko bandeko nanga a joué très bien. Félicitations na ye moko tonton da Costa. Na sepela ki katango balinga ki babunda ye na tonton Vini ezala ki somo. Tonton Vini charisme. Tonton Vini charisme oh wapi. En tout cas, grand merci et surtout félicitations na ba comédien nyonso oh ba mikoti saki. O penza ba kotaki na film oyo. O penza ba s'incarnaki. En tout cas, bo sali musala moko kitoko. Francisca, moi si pe nzambe yo pe to moni tala na yo ezokenda kaka. Ezokenda kaka na système moko kitoko. Mama Aziza coup de chapeau, tantine Marina Laba coup de chapeau, maman na biso, tantine na biso plutôt ya ba français ya makasi ye pe na ba français sakanaka te. Wana to moni pe Maria Longondo yepe asincarnaki na ye na ki impolitesse na ye kandenga zalaka mwasi moko ya ki impolitesse sur scène mais na vie réelle mwasi moko nzambe mwasi ya mayele mwasi ya sagesse
et pourquoi pas moi simoko ya maturité pas possible. Bande konanga yango ya mutie kaka na ningaki na partager na bino film na biso ya surprise na système moko ya bien. Tokomi na suka kandenge boyebi makam nyonso tu ebandaka et puis esuka kanango. Donc suka na biso yango wana avant na sukisa kandenge ezalaka na pesa nanu bambote na batu nyonso ya France. Wana ta on a loba batu nyonso ya France namoni madame Inès Gem Antonia, namoni madame Judith Diamprovisa, namoni mama Christine Lonongo. Wana namoni pe masolo ya kati depuis France na pesi bino bambote. Soki tozongi na Sénégal kuna na ke komona Linda Bukulu na pesi yo bambote mwasi Nzambe. Na pesi bambote na yemoko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal. Bambote na nga na bantu nyonso o balandaka Étoiline Ines TV depuis Angola Julia Mananga. Wana na sepelaki na commentaire na yo surtout au salaki na émission ya biographie ya Baby Ladonja. Bambote na nga na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV. Ba o nyonso baza na Congo Brazza, ba o nyonso baza na Congo Kinshasa, ba o nyonso baza na Turquie, baza na États-Unis, ba maman Germaine depuis États-Unis, ba maman Vicky P et puis depuis États-Unis. Bambote na bino batu nyonso baza na Belgique, ba o nyonso baza na Suisse. Na pesi bino bambote na bino na ndenge ya bien. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na suka. Bye bye et